Ouf. Bonjour bande konangai Balandia Gilmas, analysons avec Gilmas la musique congolaise. Merci Nabino Boza pour soutenir chaîne Bozo tia ba j'aime ba commentaire Nabino ba partage, en tout cas merci. Boza la na États-Unis, na Canada, partout. Na pesi no bambote ya trop. Mais en tout cas, to kota la interview soit émission ya nani ndeko na biso Savané de Picho na niveau ya Congo esika nini azako tuta azako nguluta lisusu fali tellement ekoma façon na ya ko vivre façon ya ko luka tamuso amour ya bagulwa ba soutenir ye, mais en tout cas asali point de vue na ye mengape na lingina mbakisa mo eloko moko boye na makambo yango. Mais avant tout il faut na signaler bino ke wera l'enzulukable contemporain ou l'homme oyo donc alimbakate na génération ya wenge, c'est toujours lui qui cartonne lelo na Togo. Makambo ebele za kosala kuna aipate batu na banzembu na ba prestation na ye, c'était vraiment magnifique et c'était vraiment formidable. Comme na eto pesa to benga ke formidable ezala kanatina parce que Werason aza génération Werason il fait des exploits aza continuer toujours à kopesa batu le meilleur de lui-même. Ba preuve yango tozomona ndenga za ko prester partout. Alors bandeko tozonga na émission ndeko na biso de Picho Deva Virginie Manganga boyebi d'abord généralement de Picho aza nani Virginie aza journaliste ya Ferigola. Alors bato akoyamba wana tendance na bango kozala mingi koloba kaka bolamu ya Fere au détriment ya Fally Ipupa. Oyo Fally toyebi biso nyonso ke c'est le monsieur oyo aza kosala fierté ya musique na biso aza mutu ya ba polémique ete na yebite pourquoi akoma sujet moko ya désabord de soki ya ba nini côté communication ya nani ya Virginie Manganga. Alors depuis eloko alobi eloko moko très important alobi ke musique lelo batu bazwa ko consommer kaka mutu ben ma musique lelo koma makambo ya programmation oyembi koma na facilité. Sika eloko na ngina tuna na de Picho Savané. Soki lelo musique komi na facilité. Nini nde eza kozanga yo obimisa musique batu babina batu bayemba. Nini nde eza kozanga yo de Picho okota na studio obimisa nzembu. Batu pe bayemba yo lokolo zolo batu bakomi ko kosome mutu. Sala pe nzembu oyo kotinda batu ba kosome yo. Olia koleka na télévision chaque jour kolobaka kaka mabe ya batu yo zaboye. Depuis ton auto yebi na quartier latin otikala jamais kozala mukolo quartier latin. Donc tango zo koloba yo yambaki mutu boyo yambaki ye bozalaki bien yo muto yambaki ye te. C'est Koffi Olomide muto yambaki ye na orchestre na ye. Bi yo zalaki nani koboya. Olinga koyamba Fally, oboya koyamba Fally, ozalaki nanu nani koboya adhésion ya Fally na quartier latin. Ba question misusu, soit ba interview misusu koleka na ba plateau ko banda ko lakisa ke yo za grand yo sala ki boye. Le passé wana eza ko vivre lelo te. Passé oyo ya ba Fally yango mutu za ko sala présent na bango. Sika mutu lokola Savané, passé na ye, est-ce que za ko sala présent na ye? Et loko ya soni onga na zolo ba chaque jour, so bo totali concert oyo akendeke pa ya Koffi Olomide na concert na ye. Ezalaki ba memaki kuna comme danseur. Est-ce que de Picho ayembaki? Qu'est-ce que ye kende ko sala na concert wana? Mais to zwa contraire to sala par contre bazwa Fally nde akotaka na concert wana. Fally nde akotaka na concert ya Koffi Olomide amata na podium. Fally angaki ayemba, alingaki pe sala animation. Parce que na quartier latin Fally Ipupa asala ba animation, ayemba pe, abina pe. Sika Savané ye asala nini na quartier latin. Preuve yango wana tout le monde qui na nini na anniversaire à quartier latin ndenge bayambaki ye eloko asalaki na podium. Est-ce que zalaki na niveau ya de Picho vraiment? Pourquoi mutu nyonso po lelo bagolo balinga ye il faut aya koloba makambo a contraire atombola Fere akitisa Fally? Tala nini oyo Fere aza nango oyo Fally azangi? Tala nini mutu akiko ya kolobela ke Fere aza na talent? Kozala na mungongo ya bien ne veut pas dire kozala na talent. Même les gens qui vivent en Europe baza kobosana. Mutu lokola Savané afani na poto.
aza ko vivre na poto, mais il ne comprend pas la différence entre kozala na mungongo ya kitoko pe kozala na talent. Frère n'a pas un talent oyo ekoki ko epate bato, mais frère a une voix, mais aza na talenté. Tamusu depuis tu aleki na talent mais voix nde ezate, mais succès fali faire aleki kaka na succès, mais depuis tu aza na batala koleka faire. Depuis tu aza na batala na ba qualité ya koyemba ya ki chanteur koleka faire, mais comme aza na succès te akomi lelo batu ba musique koma na facilité et loko naza ko koma soki depuis tu aza incapable azoloba musique koma na facilité, pourquoi azokoka kokota na studio te? Yakomi kaka mutu akoya kopesa ka batu ba leçon morale na télévision. Papa ndeko na biso depuis tu mukolo o perdant ba valeur na yo artistique eza mukolo longwa nini olongwa El Paris kokota quartier latin. Na quartier latin ozalaki danseur eloko malonga osalaki kuna te. Mais Fally Ipupa par contre na katia quartier latin, il n'a pas seulement été un danseur, il a été un chanteur, il a été un animateur, il a été le chef d'orchestre. Na moins na 7 ans, Fally aye asali 7 ans na quartier latin. Na moins de 2 ans azalaki déjà ce chef d'orchestre. Bino bofani na ba quartier latin botikala jamais kozwa privilège wana ya ko diriger. Mais Fally Ipupa a dirigé le quartier latin attaqué chef d'orchestre. Fally Ipupa, le seul musicien abimisi album na quartier latin, a imposé na Koffi Olomide ke ngana ko bimisa album na quartier latin asali pe yango ebimi. Le seul musicien oyo aza kolata teni moko na Koffi tango baza ko yemba yo sala yango te depuis tu. Fally Ipupa wana ozolo babino oyo yambaki yete Koffi muto yambaki ye po ayebaki ba qualité na ye yango apesa eki bokonzi ya kozala chef d'orchestre. Fally Ipupa wana lakisanga musicien oyo asala animation na banzembo na quartier latin, mais Fally a fait animation na quartier latin, atia banzembo na quartier latin asali ba animation. Donc azako Koffi moko aloba efrakate bimi ayebisi na Fally apona nzembo oyo ko banda ko bima ya liboso. Fally Ipupa ponaki nzembo ya nini bilan. Donc ba valeur oyo Fally azalaki nango na quartier latin depuis ozalaki nango te. Et puis Fally azalaki cohérent tango alongwe quartier latin alakisi ki aza mobali, il va aller essayer soki ako échouer mais il faut akende nanu alongwe quartier latin ake esimbi pe avancer na vie na ye carrière solo. Mais depuis cho incapable à kozala ya ko assumer ke okomi mukolo, incapable à kozala na vision ko sala carrière na yo solo. Ozalaki na Wenge El Paris, olia ko longwa na Wenge El Paris osala carrière solo attaque mwana mobali, comme tu n'as pas été capable à kozala responsable à vie na yo personnel, il fallait que okende suba acadrer na quartier latin. Tango longue quartier latin, qu'est-ce que tu as fait? Flop. Encore une fois nasalaki na mission moko bekolakisa eza na batu oyo babotama kozala jamais ba leader, babotama kozala sous batu. Il faut ba konzaka bango nde batu lokola ba savane depuis akenda na carrière solo aflopa parce que il fallait qu'il atika la kaka na maboko ya batu po ba konzaye ye moko na carrière solo ekosimba te. Bandeko na ngai nayokaki émission na bino pe bosi boyokaki yango mais ngaki na pesa kaka kolakisa ke savanata soki ozolinga kolaki ko dénigrer ko kitisa valeur ya Fally na quartier latin, il a œuvré à salaki musala koleka yo savané na quartier latin. Encore une fois Fally a bien travaillé azalaki honoré kutu koleka bino na carrière solo, il a progressé à merveille koleka bino nyoso azosala na kananini na carrière solo na ye bino boza ko échouer. Donc il est plus talentueux que bino, il est plus consommé que bino, il est plus proposé que bino. Donc makambu nyoso bako senga côté musique ya ko proposer à bien koleka bino nyoso ye bako aza sollicité, aza productif, aza na makambu ebele oyo bino bo meka ko sala bo échoua boko kati orgueil muto ezongi si bino sima. Fally c'est un homme qui a des
azana vision, azana esprit ya kokende komeka ko échouer. Soki nano a échouer te a kondimate ki a échouer, il faut kende komeka. Mais bino ba âge bozo kende déjà na âge ki mubange. Kaka makelele na réseaux sociaux. Lelo lobi musique comment na facilité ba programmer otie mungongo. Nini ndeza kozanga yonde kona biso depuis cho kotia mungongo na musique ba programmer batu pe ba consommer yo. Ozolo ba awa lelo batu bakomi ko consommer kaka mutu. Mais oui, proposer loko ya bien biso pe toko consommer yo depuis cho. Toko consommer yo soki o présenter eloko ya bien. Mais ozana proposition ya malonga te. Nani mutu ko consommer yo depuis cho. Bochelanga ba partage na bino bandeko bo partager bo commenter on ensemble. Mutu na bino Gilmas a plus.